toye ko déposer plainte pour na cliente Nabiso Eliane aza victime tolingi état droit. On a déposé notre plainte en bonne et due forme pour que justice et salamusanango. On a déposé la plainte, c'est bien connu. La plainte a été déposée contre les pasteurs Moïse Mbie pour viol et il y a d'autres. Ce n'est pas dire que Yazamutu est grave. Vous savez vous-même qu'il y a un principe en droit. Il y a la légalité de tous en droit. C'est un principe connu, un principe d'ordre public. Donc tu peux être, c'est une personne qui sera jugée comme toute autre personne. Gros bébé. La petite poupou. Quelles sont les déclarations de Jimmy? Nabanata ou le Baliboso à journaliste. Merci beaucoup, madame journaliste. Moi, c'est maître Justin Lunanga. Toye ko déposer plainte pour na cliente Nabiso Eliane aza victime tolingi état droit. On a déposé notre plainte en bonne et due forme pour que justice et salamusanango. Votre plainte contre qui? On a déposé la plainte, c'est bien connu. La plainte a été déposée contre les pasteurs Moïse Mbie pour viol et il y a d'autres infractions dont le magistrat instructeur va commencer déjà le travail pour que les droits soient faits. C'est un grand homme, Yamboka Nabiso. Est-ce que vous avez de preuves? Ils ont l'acquis ça vraiment que c'est Moïse Mbie qui a fait à ce que moi Nabiso a violé et tout. C'est un travail du magistrat. Nous avons déjà déposé la plainte en bonne et due forme. Le magistrat instructeur va faire son travail. S'il va même dire, il va envoyer les dossiers en fixation, on va déterminer si les faits sont établis ou pas. Jusque-là, on a juste déposé la plainte. Le magistrat va commencer son travail pour rechercher les faits et vérifier sur élément il y a des faits infractionnels. Voilà, mais est-ce que tu as une infraction s'il faut citer? S'il faut citer, madame, ça, vous savez que nous sommes dans une phase préjuridictionnelle. C'est au niveau du parquet. On ne peut pas étaler tous les faits. Le magistrat va faire son travail. Est-ce que vous savez que c'est grave parce que Moïse Mbie a été Namboka et sécurité à Eliane, est-ce qu'ils ont rassuré? Ce n'est pas dire que Yazamutu est grave. Vous savez vous-même qu'il y a un principe en droit. Il y a la légalité de tous en droit. C'est un principe connu, un principe d'ordre public. Donc tu peux être, c'est une personne qui sera jugée comme toute autre personne. Mais quant à notre cliente est vraiment en sécurité sur le plan judiciaire et même sur le plan physique et social. Maître, par rapport, parce que vous l'avez dit, viol, par rapport à comment Eliane est déjà adulte. Ça, comme je vous ai répondu, c'est un travail du magistrat. Dans les cas de viol, on voit à quel moment où les faits s'étaient passés. Là, c'est un travail du magistrat. On laisse le magistrat faire ce travail. On vous appellera un jour pour vous dire que les faits sont établis ou pas. Voilà, na monde entier, je ne sais pas, en tout cas, nous voulons et même les autorités judiciaires, que la justice soit faite pour que notre cliente soit rétablie dans ses droits. S'il vous plaît, maître, pourquoi depuis longtemps vous déposez la plainte vous choisir car un moment pour je ne sais pas quel moment que vous me dites, madame. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous-même vous connaissez là où le début du dossier commence.
Alors, quant à ça, il ne faut pas me dire à la période du dépôt de la plainte, à la période de la commission des faits. Donc, comme nous, on t'a déjà dit, on vous a déjà répondu, laissons les magistrats faire son travail, on verra de plus dans la période prochaine. Ouverture, il y a dossier à la camp, Dès maintenant, il y a ouverture parce qu'on vient de déposer la plainte. L'ouverture des dossiers est déjà là. Il y a déjà un dossier au niveau du parquet général de grande instance de Kinshasa-Gombe. Je n'ai pas ces informations parce que je ne suis pas son avocat. Merci. Merci. Pas trésor. Pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Papa, est-ce que vous avez un mot par rapport au... Non, on n'a pas un mot à dire pour l'instant. Okay. On laisse la justice faire son travail. Voilà, bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission La Réalité Chrétienne avec Yves Pan. Voilà, toujours awa na famille, il y a Nekonabiso Eliane Kitoko, toza na parents naie et toza na Nekonabiso Tadingalapa, ou toza une équipe autour awa ya Top Media. Voilà, toza awa solo là par rapport à ba information ba rumeur besoin qui to baki pourquoi pas to luka famille, to luka libota, to solo là. Nebiti Tadingalapa un mot na ba ndeko ba lota biso ba très cher internaute. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Biso tokenda beaucoup plus place mbonda de betaka et souvent Herbatu Bazalaka Namaoa parce que c'est notre objectif. Hop Fondation, nous sommes là pour assister de personnes vulnérables. Les bateaux, ya kolobela bango bazate biso tolobela bango, ya ofele tozela lifuta na biso panza komba. Je pense que vous avez vu les images de cette grande dame mwana batu azape na papa na maman na je pense que vous avez papa na maman ba fandia wa to luka moyen to yekoluka bango avec Yves Pan ya Super Congo Super Promo 243 to luka moyen to solana bango to yeba exactement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Eliane Akoloba aujourd'hui, Eliane akobimisa tout oye azanango de façon que Binobo comprendre la vérité. Mais avant de commencer, je dis un grand merci à Maman Zozo Mère à triplé, au Bongana Papa Noé Mavaka Lanzinga, Maman Zozo Bongana Maman na Papa Noé Mavaka Lanzinga. Bozo ko s'inquiétait beaucoup na sujet ya Eliane, Maman Deborah Lubanda également, Mandikani, la patrona, Ginette, Nadine Lumaya, Nadia Zouzi, Vison les Kandi Mabia Lancelme, Élisée Boati, Linda Kandi, Batunion sont bazo kotuna ba question et belé poto luka moyen to yeba exactement qu'est-ce qui s'est passé peu problème ezanini Ivipan malobezo na mboka na. Voilà, merci, grand merci comme ça. Na vie na Kati Dominique qui est le 100% Moussarata vraiment dans Londres, le professeur Klondombasi, mon ami privé écrit c'était mon le futur papa na Riben, na Bosagnoté, ma même Miline, ma moté, mais tous plein Betolo et Sylvie Kabea, moté, mais Didier Kassongo, merci Belé, na merci Belé plutôt j'allais dire il y a na maman nanga Billy Fumuka Fondation, tout son aveu orphelin et na Bosagnoté John le Bila existe Belé, Jean-Robert Kalala, le savant de l'RDC, la force Kati, moté, ma maman Nicole, maman la parfaite à Paris. Voilà, topé déjà moté na ndeko na biso Eliane Kitoko. Comment ça va? Ça va un peu. Un mot à tous les Congolais. Je remercie à tout le monde de nous suivre. Là, là, on doit dire la vérité parce que c'est la réputation qui se détruise et les gens doivent comprendre cette vérité et l'entendre de ma part. Voilà. Par rapport à Maramou les canaux surtout, par rapport à tes vidéos, tout ça, je ne sais pas quoi dire pour le Mali. Comme on me menaçait déjà pour les vidéos de ma nude, il
sont en train de lancer. Hein. Ça, c'est une deuxième vidéo qu'on a lancée. La première, c'était avec mes quiz. Deuxièmement, c'est tout mon corps et mon visage qui s'affichent. On est en train de me détruire pour une vérité qu'uniquement lui et moi et Dieu nous connaissons. Mais là, nous sommes obligés de le faire reconnaître à tout le monde entier parce que c'est la réputation, on n'achète pas. Je suis appelée à être une femme de quelqu'un, mère d'un foyer, et je dois sauver ma réputation. Voilà. Merci, mais on te libère quand même. Tout ce qui est aux anneaux libres, tu peux nous laisser tranquille avec tes parents. Tout soit en bango. Et ça, la biso bien, t'as dit tu peux regagner ta place. Tout ce qui est Eliane à se déplacer. Tout soit papa, Ouazali Bongo, papa, Oyaboti Ndeko, Eliane Kitoko. Voilà. Bonjour, papa. Bonjour. Ndeko Bato Talabiso Balingi d'abord au se présenter aux Anani et pas ya Ndeko Nabiso, notre sœur Eliane Kitoko. Je peux parler en français. En français comme Lingala, il n'y a pas de problème. Ça va. Moi, je suis le père biologique de Eliane Kitoko Bafeno. C'est ma fille qui est venue au monde le 6 juin 1999. Le 4 juin 1999. Voilà. Donc, Eliane est ma fille et la situation qui se passe autour de ma fille m'inquiète et inquiète toute la famille. Et nous sommes vraiment mal à l'aise pour ça et c'est pourquoi on voudrait mettre fin à ça et donner nos points de vue par rapport à cette situation. Maman, Ozana Nina Libota Ndeko Biso Eliane Kitoko. Ngande maman Eliane Rachel Kapinga. Oui, maman na oya boti ngai. Ngoloba ke Eliane azana no mineur to akobi déjà majeur. Bon, pour na le seconde to loba asa koli déjà pour azana 20 ans. Maman, aujourd'hui sango et à moi na yo na ba réseaux sociaux na ba plateforme nyo surtout presque et par rapport à ba vidéo par rapport à ba o nyo se loba mi je sais pas qu'est-ce que tu peux dire par rapport à nyo surtout makam nyo so o nga na moni na ba vidéo nde ba o publier ka mwana na ngai en tout cas vraiment nazo sepela na ngata mukete et ça la nga bien te na o sepela na ngata mukete ba bilo nyo so ba do saluer réputation ya mwana na ngai. Avant tout, na pesa miko pa ya confrère nangai tadi ngala pa tous on a besoin tout monde mwana oyo ya Ndeko Nabiso Eliane Kitoko o toujours mona na ba Facebook bimisana no mwana et puis toko solola continuité ba question ezala pa ndeko so tadi ngala pa. Donc voilà, bazobenga mwana, je pense que pang de moi à mon cas cancel 20 fois parfait tunga tunga dota la biso vérité zo bimalelo voilà. Voilà, mwana ya Ndeko Nabiso Eliane Kitoko mwana ye. Ye aza mwana ya Eliane te, aza leki ya Eliane, mwana nanga ya suka. Donc leki ya Eliane. Mais na ba vidéo to mona ki ke mwana ne abotana te abotana pasteur te oyo aza mwana na ngai leki ya Eliane oyo landi oyo mwana na bango ya suka ye mwana na ngai ya suka na bote na césarienne leki ya Eliane. Tu es la femme de maman Eliane? Maman Kapinga? Oui. Ah, ça c'est bien. Voilà, Billy, une petite question. Comment s'appelle ta maman? Maman Rachel. Et ton papa s'appelle comment? Papa Daf. Et Eliane, c'est qui? C'est ma grande sœur. Eliane, c'est ta grande sœur? Ok, merci beaucoup. Tu peux y rentrer. Merci. Je pense que Bisso, Tozo vivre na ba rumeur, nous voulons que Nyonso est à la claire parce que c'est un sujet trop sensible. Il s'est dit tant de trucs, papa. Vous êtes un papa. Botimwa na yo a comité na ndenge a commis. Comment na ba image bazo ko balancer et tout bo bengi biso to ya awa to passer micro na biso bo pesa message na bino o ya motuya boza nango pour s'adresser et pas bateau yo bazo kota la bino et na super promo 243 na Top Media TV officiel ezanine message o na okikoza nango pour l'instant eza koyebisa bato nyonso ke makambo nyonso mwana nanga aza koloba eza vérité. Aza na intérêt à ta mokote ya kokosa et tout parent responsable c'est que biloko wana eza ko salema eza neti vagance moko boye mwana a vivre ba makambo ya pasi
alingi a se libérer na fardeau wana parce qu'il fallait qu'il abala mais ba combat et bandit jusqu'à ce que ba yeko salir réputation moi na ko bimisa na ba vidéo o ba ko bimisa te et bato baza ko bimisa ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire de ya kosala ba biloko wana baza kosala donc toza ko senga par rapport à la situation ya mwana aza déjà sali moyen à que de classe à continuer ma étude na yenga bana okende ezate moyen que ne musala ezate et même déplacement na comme pas si moi na comme vraiment retiré aza enfermé na ndako avec toutes les menaces qui eza ko leka par-ci par-là donc nous sommes mal à l'aise toza ko senga na bakonzi oyo bazali baoki kosala quelque chose pour appuyer biso pour appuyer moi par rapport à la violence faite à la femme moi na biso a baby famille na biso lokumu nyonso ekei donc si connaît toza boye moyen ya kosala autrement ezati toza kosenga vraiment maman Olive so oza kolanda makambo oyo maman Denise ba autorité nyonso ba maman nyonso bozala nsima na biso yango toza kosenga vraiment bosala quelque chose pour ya lokumu ya mwana lokumu pe ya ba maman voilà. Na lingi nazo maman muke epa ya maman na biso maman est-ce que maman Kapinga maman Rachel Kapinga est-ce que vous aurez temps au bandai ko zota ko solo na mwana to pozo kata ko solo na mwana yo oui ba en fait ça la nini pendant la journée parce que nabi mwana moi si a solo la maman ya mobile solo na papa est-ce que maman Rachel azaki maman responsable ya ko solo la na mwana yiba en fait mwana sala ka nini mibali nini azala na bango ata musaka vi na ndenge nini ko vraiment pona mwana na ngai azala penza mwana moko azala mobulu te mwana moko très calme soki ala muki na tongo akene asokoli ake classe église ekoki ake église o ba mibali boye en tout cas nayebi te naza surpris bon nayebi te naye komona ba vidéo na simana ya ba makambo mabe oyo ba komeli ba misusu kutu baza ko komela mwana kofinga babilo moko esalinga na sutuki nayebaki même pas que esalinga kutu donc esalenga bien te en tant que moi si bakokai vraiment ko salir mwana modèle wana te attaquer yaza na mbongo ebele ata soki aza ndenge nini akokaki ko sala biloko wana te. En tout cas, on vraiment nazaki vraiment surpris. Pour naïba quitter. Solana moana avant, auparavant c'est solana moana parce que moi na longoli à ça longoli bazemi à celle avortement maman oyebité. Est-ce que vous aurez temps que solana mibali bande ko yoluke na ndaku topé et bande ko se passer comment relater biso histoire maman responsable azala ndini na moana ya mwasi. Ngana solola na mwana na ngai na solola na bendaye na komisa penza pembeni nanga to solola na yi. Oh ba avortement on a zoyo kana sima na yebite atikala vraiment ko yebisanga ngote après des années na yebi ngote aye ko yebisanga le ba problème onyo so yeko bima mais mobali on a bandai ko mona za kaka Christian on a zana Christian ayaki ke aza fiancé na ye angaka bima officiellement après moko boye papa na yekutunde mutaboya kinaye aboyi par rapport ya comportement ya Christian kaka le même aveni camarade Eliane bazayo otambola naye Christian bimi naye aussi longtemps yo do senga mariage pas moi sinayo omoni camarade ne bimi naye omoni oyo bimi naye kana aveni moko akotisi ba désordre camarade na Eliane bazako yo kanate bon à partir wana tout monde qui azana sérieuté moyen azo mwana biso ezate papa na bango aboyaki penza ya bandi ko bondela mais kaka Christian de na mona ki wana. Est-ce que maman une petite question bino bozolo baké batie ba vidéo moi na ba publier moi na bino ba vidéo na nani ako publier et comment qui peut donc pas batwana ndenge bon les azokende église ake église assemblée akoti ba réunion na bango na yebi après église bakota ba réunion na bango ya ba membre na bango ndenge ba s'engager na église mais na sima ya makambo wana na yebi te ke makambo bolingo na pasteur ezalaki ngana yeko mona ngona sima le ese yindi buende na yeko yebaki bazalaki na relation na pasteur ngana yebi ngapi na sambela kuna oui ngana sambela kuna
nazokende lisusu te nazalaki wana dimanche passé le pasteur azosala bapresse na ye nde nayoka ye makambo yango. Voilà, nazolingana tuna question oyo et pas papa. Ici nous voulons avoir des éclaircissements. Nous devons éclairer l'opinion, nous devons aider Bato Bakozoli Bakou Yakolana émission oyo. Papa, vous êtes un papa responsable. C'est votre fille. Êtes-vous sûr Yamakamu au moins Nanabino Azokolobana o Ezokolekana internet? Connaissant ma fille, nayebi ke makamnyo ce mon azakoloba exact parce que ma fille m'a gardé cette vérité là jusqu'à ce jour. Tant makamboye grave n'a forcé à l'obélanga vérité. C'est pourquoi elle m'a dit, ma fille n'a jamais eu l'habitude de mentir. Si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Et en plus, vidéo on a tinenge baye ko legisangwana. Déclaration c'est clair, elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être son amour, son mari, mais à notre grande surprise, vidéo on a ébimi pendant que bango bazo koya pour négocier, puisque la négociation n'a pas abouti, ba lancer vidéo on a pour détruire totalement ma fille. La négociation, j'allais dire, n'a pas abouti. Et c'est un peu de nous expliquer la négociation. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus ici pour chercher à négocier ou ils ont Il y a des gens qui sont venus au nom du pasteur pour négocier, pour que cette histoire se termine à l'amiable, pour garder l'image du pasteur et garder l'image de la famille. Mais ces négociations n'ont pas abouti parce qu'il y a eu des exigences comme quoi notre fille devrait se dédire pour des choses qui sont vraies. Et qu'on fasse une vidéo. Nous, on ne pouvait pas aller jusqu'à ce point-là. Faire une vidéo et finalement l'avenir de notre fille. Toute sa carrière est foutue et elle ne peut pas se permettre pour une somme quelconque salir sa réputation, gâcher son avenir parce qu'on voudrait sauvegarder l'image du pasteur. Et la vidéo pour Alobani, tout ça, je sais pas. Pour se dédire de tout ce qui se passe, tout pour dire le contraire de ce qui est vrai. C'est un peu ça. Voilà. Et papa, tu as dit que Kessima, quand tu as dit que tu sango yango ya mwana, besoin que comment d'abord relater biso et bien vos parents peut-être réseaux sociaux beaucoup raté. Comment boya kozwa message ya mwana na bino qui na réseaux sociaux a un problème na mutu kingandi. C'était d'abord comment relater biso. Réseaux sociaux de Kotakate, c'est vrai, mais de Kotaka quelquefois, nous avons des amis, des familles par-ci par-là. Et là, on a ce qui est l'équipe, on est alerté. On a des appels par-ci par-là et puis c'est moi, curiosité à Gotal, mais effectivement c'est ça. Et puis on a demandé à notre fille, elle nous a raconté toute la vérité, ça nous a surpris. Et c'est un homme de Dieu qui peut faire ça ou c'est comment? C'est ça le choc, parce que moi, ma fille, je l'ai éduquée catholique. Elle a eu son baptême chez les catholiques. Le fait de déménager, des invitations des églises de réveil, elle s'est retrouvée aux cités Bethel. Et dès là, tout ce qui se passe, ce n'est pas normal et ce n'est pas honorable. Voilà. Pasteur à d'autres alors, ce moment, qu'est-ce que tu peux le dire? Si le pasteur pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé, tout homme est faillible. S'il pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé et qu'il demande pardon, ça pourrait encore être mieux que de dire que l'enfant a menti. L'enfant peut mentir sur base de quoi? L'enfant peut mentir sur base de quoi, je me demande. Parce qu'il y a des preuves. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport au papa Lobité? Ngana lobi boy. Bango ba loba, ye pasteur loba ki mwana zokosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambuté par rapport ya makambo oyo zo loba ki mwana zokosa. Pourquoi zo tindela biso ba avocat? O tinda ba avocat na yo pourquoi po ba ya kopesa biso mbongo po mwana aloba lokuta. So yebi keza ya soloté. Il fallait que vanda na onien. Yo siko telemi obandi koloba biloba loba na ba télévision na ba nini aussi longtemps so tindela biso ba avocat aw. Est-ce que vous avocat? Oui, na yebi avocat na solo na avocat. Moyen na tanga komba avocat ezate. Naza numéro na ye naza ba carte na nyonso. Donc voilà, ceux qui sont la somme, ils qui
consistante ndenge bonaki kolinga bonga bosona mino bien et surtout que eloko ya empêché bino par rapport à la vidéo ndenge baki bosala vidéo ya pardon yango nde bino boboy to soki pena bosona na bino kimia sans vidéo bonga bosona mino $10,000 on a tout le papa omoninga nde nazala na somo mbongo te nga eloko ezosala nga pasi réputation ya mwana nga naza na besoin na souvenir de bomo ya mwana nga mbongo esilaka ebongo mwana soki akufi basomba mwana te mwana soki baatake pa babandi basomba mwana te nakolisi bana nga na mbongo ya Moïse te naza na besoin ya mbongo wana te batia mwana nga en sécurité yango na osinga bakonza mboka mwana nga za en sécurité atika kotindela biso bavoka na ye wana po baya kopesa biso mbongo o basala mwana akosa pona nini akosa. Papa, vous avez eu le temps d'aller comment na bakonza mboka to pe justice ya mboka pona kosolola likambo etali mwana na bino ya mwasi et surtout que ata mwana liboso aza mwana nga ya liboso tozalaki tokutanaki déjà na ba instance supérieure mais jusque là tout monde que makambo eza ko bouger nanu te yango toza ko sensibiliser susu maman Olive, maman Denise, présidente de la République, bataille la biso likambo certainement baza déjà saisi na makambo bazo yoka par-ci par-là. Peut-être que parents se prononcer quitter baza ko mona pe loko les makambo solote mais nous vous disons que nous sommes en insécurité. Et puis, honneur n'a à venir à moi, Nabiso Eza Beba. On ne sait pas si vraiment elle peut encore évoluer dans ces pays. Et puis, quelle garantie vous allez continuer à vivre en paix ici. Et en gros, c'est vraiment voilà, si je te comprends bien, c'est sûr que le dossier est un peu étouffé. Ou comment ou konzambo quand on a janvier nanu basu tenter à kozonga na babiko na bango comme il faut bien comment na lobby te que dossier est étouffé mais na alironga na zomona lokola les a vraiment évolué parce que bakaya boye je crois que déjà on pouvait déjà avoir les premiers échos mais tozomona que izo kenega na ndenge ya kimia yango na to sengi vraiment bakonzi batela biso likambo plus maman maman Denise, maman Olive, bataille la biso likambo, maman Mabunda va s'impliquer dans makambo, maman Amida va s'impliquer dans makambo ya mwana na biso. Voilà. D'abord on peut s'appeler numéro de téléphone na yo, bande ba benga pour que ba précision aussi ba détail et aussi on peut ba kolinga ba et débino par rapport à ces dossiers baza prêt baza pe wana on peut ce numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 090 67 69 929. Vous commencez par le préfixe. Plus 00 243 90 67 69 929. Voilà, Bisoto Salaga Moussala Nabiso, je suis beaucoup plus pour ma maman. J'aime bien protéger le maman. Mon papa me disait toujours, papa nanga yepsanga toujours, il faut savoir protéger la femme. Yango pe omoni makamba maman na lingote les maman mini. Maman, s'il faut le loko lancer message oyo bino bobenge libiso awa. Po bandeko nyoso ba Olanda bino na ba chaîne oyo bayoka et cause à la message ani. Message o ngana nazana po na ba maman ya biso ba maman po na par rapport ya ba vidéo ndenge ba saluer mwana yango nazo senga naza na besoin ya sécurité makasi vraiment pona ba ya biso na ndako na biso pona mwana donc aza vraiment traumatisé na nyonso akendaka classe te musala okende te do mwana aza kaka basusi na kati ya ndako parce que azoloba vérité bango balingi vérité te balingi ba étouffer vérité yango na osenga na maman Olive na ba maman bazotala makambo ba maman Olive maman Denise maman Amida botelema na likambo ba maman na ngai o eza ko saluer ba maman nyonso ya RDC maman yango nazosenga ba maman nyonso bo tia biso na sécurité pour doza vraiment na insécurité moko côté na biso partout tozotambola pona makambo ya mwana na ngai vraiment ba maman na sengi bino vraiment bokitisa mitembo bozana bana pe ya basi bakoki pe kozwa makambo lokola ya ngai donc mwana vraiment yango na sengi bino botia biso vraiment na sécurité awa toza vraiment na insécurité bozwa likambo oyo boconsidérer yango vraiment
po ezosala passe na motema komona makambo modèle oyo yango nasengi bino boza bamama lokola ngai mama botelemela likambo vraiment. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à une grande dame, Bibiche, depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nana Lelo parce que Bozo Sala ke biso to continue ko sala musala na biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso ba Zolanda biso. Na kanti ba question ezalaki ya biso ba mituna eza ya bango. Tozo ya aka juste pour ne pas tozo acquiser mutute. Nous faisons rien que notre travail. Tozo la ne la principe ya Odon Esengeli. Ba bengi toye to sali élément na biso to lekisi yango to déformer le côté to bakisité par rapport ya ba réalité oyo ezobima biso tozo linga to kabona awa na famille Ivipan ce qui cause à la dernier mot dernière parole enfin que to kabona na ba parents. Voilà donc comme na souka je crois bien ba papa donc disons ba parents ya ndeko na biso Eliane Kitoko balobi onyo surtout et c'est qui baloba et boteni biso vraiment rigueur té biso sali musala c'est notre travail on a fait oyo c'est qui tout ça là et maintenant tout tiki dossier na maboko ya ba parents bango mongo so ba yoka na so pe ba kosala nini nande kona biso c'est que justice moko ko talikambo ya problème té ba mbote beleka na bande ko tout bozala ki branché à ce moment pour Rolanda émission na bino et ba merci belé na bande ko na bike likambo isala ki débat ya ko sakana té ba polémique bi maki ya mo makasi mais Nzamba fait que tous ensemble on a ba parents ya ndona monsieur Eliane Kitoko et dans quelques heures aussi bon mona vidéo il y a Eliane Kitoko to sala na epé on a même plateau pour que tout sur na ye nyo surtout oyo boyokaki na ba oyo monaki na ba oyo pe et bimaki na kuzu lelo réalité makambo surtout bima merci na bande konyo surtout bulinga Ivipan mama Milin Zemba motema tout souple mbetolo et Bilivu Muka Fondation José Baïla JB Service agence Assir maman Nabiso harmonica cancel 20 fois parfait tunga Marissa Kinanga Moimbi Nankolo et Nabo Sagnoté mon ami privé papa na Riben Chris Tembo je vois aussi mon vieux Akati Dominique Kelesa pour son Musakata vraiment en Londres aspect spirituel Michonoka Motema BBC Noka Nabo Sagno PT Jean-Robert Kalala les savants de l'RDC la force qui attire Motema et maman Nicole maman la parfaite na bande connue surtout Bolinga Ivipan John Lubila ba exit belé on est toujours ensemble Joe Matop et vanité de vanité merci mon ami autour la biso depuis quelque part nami Kilia Poto merci na bande connue surtout au Botali biso au pe Bosepeli j'aime commentaire na et ça la bien t'as dit n'habiter Lilo Basuka tamsu zana moi deux personnes au bac ça va meilleur nazo chité awa na habité maître sopé à lingaka dédicace mais au moins maître so linga dédicace il est temps au soufflenga komono pour pouvoir vous dédicacer voilà je dis un grand merci na balandinyo so bazolanda biso un grand merci na Néné Adam depuis Californie wana fondatrice nanga bisoka Hop Fondation to continue ko sala musala na biso toza na action le 14 février pour na ba orphelin et le 8 mars pour na ba maman maman veuve toza pour na ba maman veuve toza tokin na ba homme de vieillard et beaucoup plus peut tokin na ba maternité et pas ya basio ba pasteur bazo tcha bazemi bazo linga ko longolisa bazo wanga na yango biso tokin ka pona ko sunga bango soki apport na bino ezali boko benga kana ba numéro eza awa moi c'est-à-dire tozo suka awa ma suzi bamona yende aza pembe na biso ndezalaka mais nous voulons pas de menaces s'il vous plaît lorsque vous allez appeler c'est pour ajouter un plus et non pour na ya ochabiso mal à l'aise parce que la mort est destinée pour na batu nyonso soki ozo linga réputation na yo ba bomba yango luka pe bomba ya baninga c'est un grand pasteur c'est un grand monsieur oyo kombo na ye ezoko circuler nous voulons pas que les gens va continuer toujours ko vivre na ba rumeur voilà pourquoi nous sommes descendus na terrain tout ça la état des lieux tout ça la famille oh tout luka moins tout ça la mise au point moko boya bien pour faire enterrer cette histoire awa toyebi ke ba instance au papa lobby ba saisir déjà justice laissons la justice faire son travail. Je sais que nous sommes dans l'état de droit comme le président de la République Azo Kotambolanango partout dans le monde. Je pense que l'état de droit wana tokomonango tokovivre yango justice et kotanga rien que justice pour pouvoir sauver l'image de cette fille et cette famille. Merci beaucoup maman et papa. Lobasuka
ngana obakisa ke bakonzi batelela biso batikela biso charge te toza na makasi te soki batikeli biso boye toyeba place ya kokende te image ya famille eza terni image ya mwana biso eza ya kobeba mwana biso aza na avenir aza nanu très jeune soki kobebisa carrière ne na 20 ans elle n'a que 20 ans soki babebisi carrière ne na âge tout le reste de sa vie ozala ndenge nini toza kosenga vraiment soutien ba mama Denise naza kolela lisusu appui na yo mama Amida mama Olive bo mama yani mama oya nene ya mama Janine Mabunda botelela biso likambo oyo toza na makasi te soki boki kosala quelque chose ça sera bien pour honneur ya ba mama. Mais néanmoins bozaka na moi et 50 ans mona ki mona na bino na clip wana ya ye oyo et ça la bino plaisir tant mona ka mona jusqu'à maintenant na ba télé na ba makambo belé mona ki ça la bino bien to pe ça la bino bien auparavant clip et ça la ki biso bien parce que eza clip et puis si loko mo et puis eza clip eza ko la ki ça quand même que quand il y a amour il faut qu'il y ait un bien, pas avec des conditions na bolingo. Si on savait les contours à biloko non son nanga au sepelata mukete. Clip ezalaka et puis par respect à bani tango zo sai sa mwana batu clip ayez quand même le courage de contacter les parents parce que moi nana abota mina nzete te azana ba parents osali makambo bimisi kaka bala moko boye et puis simango baya koyo ake bozala kinde nini en couple na mwana ce n'est pas bien. Le meilleur temps clip on est les gars c'est seulement après quand on a saisi la justice ne makamwana ba pesaki quelque chose mais ezala quitté pour na clip dernièrement kaka tant to monique makamango ezo kende kaka boye une année après sans rien yango to saisisaki ba nini justice pour a bouger après ça biso quelque chose quand même sungai pe libota. Mais eza eloko moko bazui yango ya kozwa te c'est par rapport à quelque chose moi na biso asala ki quelque chose il fallait ki ba pesa par rapport à participation na na clip eza te ke yeko sunga libota parce que c'était uniquement pour elle azana ba ambition na azo sala ba makamu na boyeba ki te ke love eza na kati ya mambo en tout cas makamu nyonso na soki ezalaki ya koyeba na lingaki na ndima ata mukete mwana nga continuer kosambela na église wana. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement. Je pense que nous ça une question encore. Vraiment nga maman ya Eliane nazolo baki appui moko ezate. En tout cas vraiment tozana appui te maman Olive, maman Denise. Donc côté kuna ya azobeta to lazana na bambongo na biso koto tozana biso na bambongo te. Mais to senga kaka sécurité. Bo sécuriser biso parce que tozana insécurité makasi ya jet. Makasi ko insécurité vraiment yango na sengi bino bo appuyer biso bo tika biso te toza wana toza pe ba congolais pour na défense moi na biso yango biso ba parents lelo to lobby pour bo soutenir biso ba maman na ngai pardon s'il te plaît na sengi bino vraiment ba maman bo tele malikambo ya moi si pona makamba ba viol oyo et comme ebele yango na zo bon je ne sais pas. Je ne sais pas pour na âge wana ya ba mineur ce n'est pas bien âge wana eza mukie eza âge mukie makasi yango wana nde abimane na âge ya 17 ans yemo azoloba pe azo reconnaître ngo yango nde na osenga ba mama bobeta sete na likambo wana vraiment mama Olive mama en tout cas boyokelanga mama Amida boyokelanga ezosala nga pasi makasi bomitia na place na nga vraiment